Mbote bande kona ngai ngawa bino Jean-Paul Jamba na lisusu na émission na biso Tolobe la santé. Bande ko nazo rappeler bino que to décider que tout ça la série moko ya ba émission ya maladie ya mutu o balobaka maladie ya liboma ou bien maladie psychiatrique. Ba maladie psychiatrique bande ko za ebele émission ya liboso nazo rappeler bino to ça la qui différence les alliés entre maladie mentale na santé mentale. Après tout ça, les dépressions, tout état dépressif. Tout ça, après schizophrénie, au maladie aliboma, l'élo, tout na maladie au babengi bipolaire, ou bien, des kala, psychose maniaco-dépressive. Et zanine. Nani oyo akokiko benga malelo bipolaire. Na bandeko, moi introduction, ezaka ke biso nyonso to vivaka période où il y a bonheur, où il y a tristesse. To zarana ba mikolo mususu muna olamuki aux animères mabe. Au balbana français, je me suis levé du mauvais pied. Ba je mususu muna olamuki aux animères kitoko. Ba je mususu olamuki kanda kanda. Mais nyonso wana na au cours ya journée échangeaka. Au mona ozonge no humeur non normale. Mais malade tozolo belalelo ezali souffrance. Souffrance na bato na bandeko o bazo bela yango. Po olie humeur wana esila na mokolo moko mais bango kula mukabazo la mukawana eko durer une semaine ya pasi. Ou bien il y a excitation ou bien il y a mawa, tristesse ou babengi dépression. Na yango bandeko émission il y a le donc définition il y a les lots ezali malade au babengi bipolaire. Être bipolaire c'est être assis sur deux pôles. Cause la bipolaire ezali ne cho vandi na ba pôle mibale. Biso to yebi polo tolobaka normalement au batun so yeba kezaki to za hémisphère nord na hémisphère sud. Pôle nord na pôle sud. Siko ba polo bazolo ba ezali mibale po ezali pôle moko ba bengi dépressif, pôle ya mibale ba bengi maniaque. Siko bandeko na pôle ya dépressif mutu azomona kaza na suka na trou. Aza na ba idée ba bengi noir. Ezomema ye na tendance à se suicider. Na pôle mususu ba bengi maniaque ou manie mutu aza na phase élevée à euphorie. Épisode de joie excessive. Na yango bandeko émission lelo ya mwana terme ya bipolaire et uti wapi. Kala babana ko benga malade oyo psychose maniaco-dépressive. Na psychose na ebisabino so ogi psychose c'est que malade wana mutu o azo sala psychose aza na rupture na réalité. Sikoyo maniaque ezali phase ya excitation wana zanango et puis dépression. Il y a une psychose maniaco-dépressive. Mais dans les années 80, les psychiatres, il y a il y a des Européens et des Américains, il y a beaucoup moins ébélé pour classer les malades de Yamutu. Il y a décidé que au lieu de la psychose maniaco-dépressive, on va un grand haut, un grand bas, on va décider de faire un terme moko, on va utiliser terme baponaki yamwende ya bipolaire. Ole ya psychose maniaco-dépressive. Siko définition bandeko bon mesanu, il faut na bandaka na ba définition, ba expliquer bino ba cause, ba facteur favorisant, traitement, ti conseil. Siko définition bandeko ezanine. Définition il y a trouble bipolaire et le biboé. Les troubles bipolaires est une maladie mentale autrefois appelée psychose maniaco-dépressive. Cette maladie psychiatrique entraîne un dérèglement chimique du cerveau, dérèglement de l'humeur, avec une alternance de phases de dépression
et d'excitation, épisode maniaque. Trouble bipolaire veut dire trois choses. Pour bandima que trouble bipolaire, il faut avoir la période d'excitation, donc maniaque, phase maniaque au babengaka. Il faut avoir la période libre au babengi, effimi. Donc étimi on a donc ezali stabilité, hein, phase oya étimi ezali oyo ozobelate. Et puis troisièmement, il faut avoir la période de la dépression, au babengi phase dépressive. Donc nous la définition banikonangai. Donc trouble bipolaire et ngolobanini ezali maladie ya mutu, ezali maladie psychiatrique eza maladie ka ketene mokama mutu liboma, eza maladie oyo ezo dérégler cerveau. Na yango ezo mema changement ya humeur avec alternance yaba avec étape mbalewana, période mususu oza bien, période mususu oza naba excitation o babengi maniaque, période mususu oza ya kolemba oza na dépression. Ensemble nyonso wana nde babengi trouble bipolaire. Siko cause ya trouble bipolaire bande konangai, cause comme telle eyebana na ngote tilelo. Cause eza connue te tilelo. Mais tokolobela mingi ba facteur favorisant. Les troubles bipolaires se déclenchent le plus souvent entre 15 et 25 ans. Il semble être la conséquence, il y a fragilité génétique. Ce qui papa no abelaki trouble bipolaire, moi na ozo risque obela peyango. Maman na pareil, ce qui abelaki yo ozo risque pe obela yango. Si on a un facteur favorisant, pour na ipsi bino cause et banité, ba facteur favorisant tozo retrouver makambo belé. Batnsu ba melaka ba kisio ba ben corticoïde, anti-inflammatoire na makasi et comme memape au sala trouble bipolaire. Batnsu ba melaka ba antidépresseur et comme la mompé trouble bipolaire. Si par rapport à ba signe, bande qu'on a connu, que les troubles bipolaires se caractérisent par l'alternance il y a phase dépressive, dans la phase de dépression, dans épisode maniaque. Mais quelles sont les causes? Tout facteur favorisant, il y a maladie. Facteur favorisant, au bazo retenir, bazo roba, eza génétique, eza psychologique, na eza environnemental. Donc, trois facteurs favorisants, on a autozotia na ba cause. Traumatisme, traumatisme dans l'enfance peut constituer une situation de vulnérabilité. Ce qui au moins na traumatisme, na maltraitance, na développer crise au babengi trouble bipolaire. Souvent, situation ya deuil, situation ya stress, et comme mapé, et qu'on déclencher trouble oyo. Donc, par rapport à la vulnérabilité génétique, maladie et déclenchée, donc drogue. Facteur, nous sommes déclenchés maladie de stress, ils ont drogue, ils ont manque à sommeil. Les troubles bipolaires se développent généralement sans raison apparente, à la suite d'un épisode dépressif. Addiction, on a addiction, les alcoolisme, les drogue. Si on a trouble bipolaire, on a que ezali connu mingité, mais bazo tchango mingi na ba chercher mususu bazo tchango na cadre kaka ya forme familiale que famille serait bella moi na olingo lingate okolanda. Plus environnement au vandeli ndé eko déclencher sous ba trouble. Si ko to le bella bande ko ba signe soko vandi na bato pembeni soko vandi na famille na soko vandi na entourage na yo mutazo sala maladie yo et loko nini ko alerter yo signe nini et ko lo bano alobi a muto azo développer azana période babengito accès maniaque na yango na kolimbola bino na kopesa bino quelques signes comme ça vous allez alerter soko moni signe wana oyebi que non o ezali sous normalité et comme peut-être maladie babengi bipolaire. Signe bandeko na phase adiboso otolobi épisode hypomaniaque ou maniaque. Eza caractérisé na ba idée banine belé, ba signe belé, idée à grandeur. Idée à grandeur bandeko na eza o babengaka mégalomanie. Donc ozo se sentir capable de tout faire.
wana nde idée ya liboso mutaza na phase wana azomona kaza capable à tout. Une énergie débordante. Donc énergie wana donc ekoza la maman soki maman azosala ménage akosala ménage de faute en comble nde balobaka akosimba oyo atiki azolemba te soki papa kotito na jardin azolemba te donc aza na énergie ya kosala te soki na musala azosala musala na bacollègue na ye ya sisi musala na ye ma continue kaka po aza na énergie oyo balobi débordante. Bon signe mosusu eza sentiment ya bonheur intense. Donc bonheur intense donc et c'est mozanango donc sans explication mais aux âges joyeux. Besoin à parler. Besoin à koloba wana bande konde signe ming ya munene o to mona ke pas malade. O babengi palilali. Palilali babenga ngo lisusu logoré babenga ngo lisusu diarrhée verbale. Que so muto bando lobawa oko placer moté. Ye kaka zoloba na koloba ne sikozo mona tina suka cohérence ezate contradiction ezali mais azoloba kaka. Signe mususu bande kozali réduction ya temps ya sommeil. Bato bazobela malade oyo ezala na phase ya dépression to na phase ya maniaque bazala na pongité. Na phase ya maniaque bato babosa na kolala. Au moins alali kaka 1 heure to 2 heures à la mouké. Mingi tozwaki taximen moko abosa nikolala pendant 2 jours azosala ka musala. Ti épuisement nde baninga ne baye komona keza normalité. Donc babosa na kana pongi babosa na kolia. Donc incapacité à se concentrer. Concentration na bato ezate. Soka bani musala ti na soko mona a aussi disate pour concentration ezate. Agitation extrême avec une perte de contact avec la réalité. Oh, to benga délire. Ce qui agitation sous les cours na makamazo ça on a besoin que non, ezali sous normalité, azali sous na contact na réalité té. Si ko signe sous ezali le plaisir augmenté avec certains comportements dangereux. Plaisir augmenté wana avec ba comportement dangereux ezali plaisir sexuel. Que sexualité na période wana ezalaka ya komata makasi. Ezali pas maman to et pas papa. Et pas maman ba conduite à kene nango to mobali sans protection à cause de la maladie, moi c'est à cause de zemi donc ils ont vraiment conduite dangereux. Hein, conduite au balobi donc comportement dangereux. Achat compulsif. Achat compulsif bande konanga zaniti au sombi sabat lelo au zongo le na magasin wana aux huiles sous de la chaussure. Donc ba mususu ba bengaka achat inconsidéré. Achat inconsidéré et achat inutile. Au moins nous années loko nanda ko me okeka ko soba lisusu loko wana. Et nous sommes loko ko sala ko tonte. Et on débat bengi achat inconsidéré. Parfois des moments de délire ou des hallucinations, humeur euphorique, on a lobby. Ces symptômes sont présents au minimum 1 semaine et peuvent nécessiter une hospitalisation. Ba signe on attend el binonyo sawa. Soyi mutazo développer ngo esenga ka hospitaliser. Pour signaux trouble et mais la même 1 semaine et pas mout. C'est que entourage ne mutoa au ban hôpital, to ko yebisa ba médecin, to famille a go senga hospitaliser muto. Hospitaliser kaye pendant 15 jours, même 1 mois, sur stabilité quotidienne, azongi nanda ko bando nanda suivi ambulatoire. Siko bandeko, quels sont les facteurs favorisants oyo eza répertorié na buko na ebisi binom nenoana. Donc bazolo bake ba facteurs oyo favoriser trouble bipolaire surtout na étape autolobie ya maniaque ezali vulnérabilité génétique, fragilité génétique, on a ebisi bino soki famille membre famille azanango ozo risquer pe ozanango à condition et environnement pour vendre. Perturbation neurodéveloppementale. O ezaba no bazobotama ce qui problème erazobotama mon problème ezali à quoi il développer pe maladie. Maltraitance durant l'enfance pe na ibsibino. Prise de toxiques par la mère durant la grossesse. Ce qui maman pendant azanazemi azomela ba masanga azomela ba drogue. Moi n'a pas kobota à risquer à développer ma maladie.
bateau bazome la cannabis, bateau bazome l'alcool, troubles à sommeil, conflits familiaux, problèmes au travail, nous sommes dans environnement et général. Hein? Fragilité à Moutezo ou tapé l'environnement place à Vandi. Voilà bandeko, donc on a nazo zong la kama kambo na ibsibino hein bon nazo tanga sur le plan professionnel par rapport kaka ya basinya liboso yo ya phase mutazana phase maniaque, il y a excitation, il y a agitation, estime de soi et lekeli. Idée mégalomaniaque dans sna ibsibino. Si go sur le plan professionnel, moto azo sala musala excès ko le kabaninga nae. Ngana zo mona na hôpital, o mona infirmière aza na crise ya maniaque. Et bander la crise, tout ça kaka comportement nae. Préparation à qui ces tongo, il y a que préparer qui ça tongo, à préparer qui ça midi yemoko, à comment que préparer qui ça après-midi. Or ça ni na été. Mais si vous sur tête na ba question ça prévoit na ba confusion peut bérer les ali pour concentration zate. Donc ménage ezaka ba agent ya service de basala ka omona ya na ménage. A donc a linko s'occuper na nyonso wana ba signal boso déjà ba collègue ba mona ba bino tel azabienté. Si que présence il y a hypersensorialité. Et une perception avec plus d'acuité, les couleurs, les odeurs, les goûts, les sensations. C'est-à-dire que bateau bazana perodoyo bazana sens moko ya makasi, ya koyoka ba solo, ya koyoka ba goût et puis bazana sens moko créativité pendant phase ya maniaque. Bazana bamusu bakomaka ba roman, bamusu bakomaka ba livre, bamusu bakomaka ba zembo, bamusu ba dessinaka. Donc tozana ba malade belé pendant qu'on a makakota la nazo préparer mission. Nombre ya ba bipolaire célèbre. Vous voyez que bipolarité mikolo est comme neti à la mode. Bazo c'est pelabalo ba ke baza ba bipolaire. Jean-Claude Van Damme, karaté le bikaza bipolaire depuis 10 ans ba tretakaye. Maria Carey, chanteuse, Alubi Kaza bipolaire. Sting, musicien à Londres, Alubi Kaza bipolaire. Baza et Belé, bande qu'on a beaucoup ébatté. Nathalie Liste, et Zalaba, homme politique, et Zalaba, acteur à cinéma, bipolaire, Baza et Belé. Mais avantage, les hommes qui ont beaucoup, ceux qui ont Kaza bipolaire, Aza suivi, Azo Menakisnae. Mais contrairement à Mambo Kanabison à Congo, Tozana bipolaire et Belé, Bazo Miebaté. Pour beaucoup de diagnostic, il y a bipolarité et zoomela. Et ça, il y a 10 ans pour déclarer que va diagnostiquer que moto est bipolaire. Mais talaka na bambo kana biso na habité soki tozana ba psychiatre belé o bako sala musalo. Na pisa un exemple kamuke. Na tozana na collègue moko a uti Tchad. Aza seul psychiatre na mboka neti Tchad. Tozana ba collègue musuba ya ko sala ba formation na bango na stage ba uta Burkina Faso. Le pays n'est Burkina Faso, c'est le seul pays Afrique de l'Ouest où il y a plus de 10 psychiatres. Pour nous, que Moussala est ébélé par rapport à Malade Amoutou. Surtout dans en Afrique. Alors, patient a communiqué, période kakoya phasoya maniaque, bagé de mots, a passé de coq à l'âne, abandon le balikambo atik, a soussou. Si le malade fait preuve aussi de distractibilité. Et nous, azo capté ma information, nous sommes banda. Par exemple, azo la TV, makambazo la TV, à côté de le discours nae. Il y a une distractibilité. Si vous avez une phase maniaque, si vous avez une phase amibale, épisode dépressif. Épisode dépressif est caractérisé dans ma misato. Diminution à humeur, diminution à énergie, na diminution d'activité. De contraire, il y a phase totale. La personne est triste, au ralenti. Il a la difficulté à exécuter l'activité quotidienne. Il a du mal à se concentrer, il a du mal à prendre des décisions. Et il se met en retrait socialement. Dans toutes les deux phases, sommeil est allé perturbé. Voilà, c'est important. Ce qui est raté, c'est signe mingi na psychiatrie. Pour que menaki sazola confortablement, ils appellent signe à stabilité na guérison. Quoique guérison comme tel les raté.
Donc entre les deux étapes, deux épisodes, maniaque na dépressif, tous a stabilité. Épisode où tu as stable. Stable, aux une vie normale, aux autres salams. Si on a une forme ya bipolaire, bah classe à 3 catégories. Type 1, ils allaient aux autres manie, na dépression, aux cause de la mi-balembalamoko, au esili, au elandi. Maniaque, na dépression. On a des types 1. C'est le plus compliqué. Après, toi, on a type mi-balé, zakaka, développé kaka, crise, accès maniaque. Si tu type Yamisato et Zakaka ont développé accès, il y a dépression. Il y a des épisodes de signes si tu pouvez basso montazana ni nous en période de dépression et Zakane qui émission tout ça qui a dépression de bosson et allez perte d'intérêt, perte de plaisir, un trouble d'appétit, batumususu na oya de bosso babosa na kolia mais awa akolia au moins a zupe bapwa bamususu bazana trouble à sommeil na ibisibino ils à côté mbalé. Baisse à concentration, sentiment de culpabilité, des idées suicidaires. Na crise à liboso, na accès maniaque, pas la conduite, comportement dangereux, na comportement des suicidaires en même temps, mais si on a oyo, il y a épisode dépressif, suicide na wezande mususu. Suicide des apoba boma malo ezana bango. Ezate ke mutazo mi boma. Ali ngo boma souffrance o ezana kati na e nde et même akabango na liwa. Ces symptômes sont ressentis pendant au moins 2 semaines, presque tous les jours. Donc, awa sikoyo mélancolie za forme munene grave ya dépression pendant 8 ou 15 jours. Voilà bandeko, n'expliquer bino ba 2 phases wana na détail na ba signe nango. Nde noko repérer mutu soka za na phase maniaque, nde noko repérer so mutu za na phase ya dépression. Si vous examen zanin examen ezaka na ebisa bino examen za clinique ezali oyo yozo memela médecin na yo et puis maladie ezali donc kaka psychiatre azo sala diagnostic en fonction ya ba signe o azo monana interrogatoire azo tunao akutuna o soko melaka drogue akutuna soko ozana ba addiction na alcool biloko ndwana siko traitement bandeko. Traitement ezali moi ebele mais na psychiatrie babandaka na traitement ya crise ezalaka nano hospitalisation po bakitisa ba symptômes bakitisa ba signe soki ba signe esili siko bapesi yo traitement au long cours traitement de fond siko traitement de fond na so bapesi yo eza po stabiliser yo et stabiliser humeur nao et puis traitement mingi bapesa pona maladie na mona kaza lithium wana eza po ekitisa penza et stabiliser ba humeur nao siko yaka suivi tous les 3 mois na prise de sang pour batala soki efficacité à traitement dans autres na sur les adapté ou pas soki traitement en esili donc d'abord hospitalisation après on a traitement en ambulatoire na ba CMP na ba hôpital de jour tout ça de bandona na traitement nao. Accompagnement psychologique est très important. Accompagnement psychologique est solo soutien verbal au na psychiatre to psychologue pour abanda l'action malembe oye baba signe avant coureur avant maladie banda. Quand on a traitement, les troubles bipolaires requièrent un suivi psychiatrique. On a ici donc traitement médicamenteux, suivi psychothérapeutique. Après bandeko nakoti na épidémiologie n'expliquer bino ba signe n'expliquer bino traitement sitoyo n'expliquer bino épidémiologie c'est-à-dire que troubles bipolaires ils ont touché 1 à 2,5% de la population soit entre 650 000 na 1 650 000 de personnes en France. Ils apparaissent majoritairement entre donc bakizo ezaka kobima mingi entre 15 na 25 ans mais ekoki kozwa pe mutu abanda na bana kala maye bakate ti baya ko diagnostiquer na 40 même 50 ans donc bakizo et donc ça persiste toute la vie donc mutu ezala mwasi to mobali soko bandi bakizo ekokene no ti suka donc toute la vie. Et ça maladie moko contraignante par rapport à la société
Pour tous les jours, ce que bandit, on souffrir quotidiennement, tous les jours. Et cela peut durer 2 mois. Ce qui os a traité. Organisation mondiale de la santé, OMS, et le biboué. Troubles bipolaires et ali classé 6e dans la maladie oizo comme ça va tout, handicap. 6e. Et kaka OMS sango et lobby, 60 millions il y a bateau bazo souffrir na maladie dans le monde. Au monde donc ils ont na ba pays nyonso maladie. Mais les personnes bipolaires ont une espérance. Kaka OMS et lobby que les personnes bipolaires ont une espérance de vie réduite de 10 ans. C'est-à-dire que moto absorbe la maladie yo azo perdre vie na 10 ans. Ce qui a traité pour risque à les années de suicide 20% bami bomaka. Les na sibino bami bomaka pour ba boma malade 2 ans na bango. Pour ba boma pour culpabilité moko ezaka na bango na makasi. Donc bazo quand ça se bami bomi malade 2 ans na bango. Les troubles bipolaires sont malheureusement souvent confondus avec une dépression, ce qui retarde le diagnostic et pénalise le patient. Selon la fondation fondamentale, il s'écoule en moyenne 10 ans entre le premier épisode et la mise en place d'un traitement adapté. Au moins, je 10 ans pour poser diagnostic 10 ans. 10 ans on a au perdre pour les fragiliser malade. Pour 10 ans pour nanine, pour bandima keza trouble bipolaire, il faut osalam atambala moko sali accès maniaque. C'est-à-dire que l'agitation, banine bamoniango, wanande na dépression de balubi ezali bipolaire. Pour mingi ba confondaka bipolarité na état dépressif. L'état si ko ba ko sala présent diagnostic et c'est que la d'après fondation oyo ezosala fondation oyo ezala Paris donc musala na mozaka kotala ba bipolaire pour baza ebele nena ebisino ni bandela que bipolarité comme neti à la mode. Pour batumi bazo revendiquer les lots qui bazo la bipolarité tous en a congéné na bisino et belé awa bazo la bipolaire bipolarité na ki nous coûte kolobate na ki sasa kolobate il suffit qu'à kotala internet il suffit qu'à kotala YouTube au komona ke bande ko mingi basa na phase maniaque bazo ebate il suffit qu'à kotala ba titre bazo pesa so moni muta komi titre au tali le contenu au mona pensa que non il y a un ça ne va pas. Mais comme diagnostic na Kinshasa na évité surtout dans psychiatre belé diagnostic les autres longtemps awa déjà alors na Kinshasa na zo baté na Kinshasa bande qu'on a biso ba politique ba musicien donc tous na ba bipolaire et belé au moins tu vas pas pour la schizophrénie mais bipolarité eza et belé il suffit qu'à bonanda na bémission bo sali parallèle bo sali lien na ba signe na zo ebisabino beaucoup tirer bien mon conclusion de l'économie. Alors conseil zanine. Conseil zali qu'observer une bonne hygiène de vie. Conseil zali kolala suffisamment. Conseil zali kolanda rythme à vie régulier. Conseil zali ne pas boire d'alcool, ne pas consommer de drogues, éviter de fumer, pratiquer une activité sportive. Adopter une alimentation saine et équilibrée, ne pas prendre de médicaments sans avis médical, limiter les facteurs de stress, ne jamais arrêter le traitement brutalement sans avis médical. La difficulté principale de la maladie réside dans les possibles rechutes. Pour ceux qui si pendant 1 an, 2 mois, 1 an, 2 ans, au monique, bassine les sous-soutés. Aux ans d'agitation, de société, de dépression, de société, au tiki, risque à moi la rechute. Rechute, c'est qu'il faut qu'on bande à zéro. Danger à moi. Il y a un débat qu'il faut toujours comme la kissi, sauf que c'est un traitement à vie, on a dit qu'avant. Alors, bon, pour l'entourage, conseil pour l'entourage, maladie est ali connu mingité. Mais si on va na mutu, ozomona par moment, azala qui calme, abani ko silika, pour bipolaire, azamutu, na période à maniaque, aza trop sensible, aza irritable, ndebaluba. Bipolaire, aza na voiture, na tango ya maniaque, il suffit qu'à cause les queues de poisson, tout l'équilibre bosonae, à côté, ma dibosso, abandon soin et puis que soit na grave. Mutu, zana étape ya maniaque, ezana bamatanga, okomona yo moko ba discussion mususu, ovaninye.
moto azoloba moto aza na phase ya accès maniaque akobotelo ba incompréhension moko ko comprendre te au moins la discussion et aussi la te au moins apena ke likambo lobi muke mais amemi yango mulai abotelo ba incompréhension abotelo ba conflit moko oyo koko kanisa te. Alors attitude na yo entourage familial to camarade eza ko vanda calme pour beaucoup canate soko zara aussi le ton. Si tu hausses le ton netier beaucoup zara solution te ya onde so moni muto abani ko ganga koloba vandanye tika eleka et puis zongela peut-être après et la comme calme ko mona ke résumé ko zala nde mogote conseil ya mwana bande kuna ngai malade bipolaire na état maniaque ayeba kate kaza maladie. C'est pas pour rien qu'on a une psychose maniaco-dépressive. Pour la psychose, ils ont une rupture avec la réalité. Donc, la phase 1 a koyo kayote. La phase de dépression a koyo kome, asa na pasi azwa et là pour nous c'est ralenti. Donc, on a une souffrance psychique. Il y a batoyo eza mingi. Alors, biso batozo vana bandako, biso famille, il faut vraiment toza la motema munene. Il y a la patient, comme bango, une hospitalisation, cause la patient, koyoka bango, cause la patient, kokota na délire na bangote. Ce qui a zo gangazo le baro quand ça na raison ko pese raison te obimi ozongisima. Kokota na délire na été. Donc on peut être bipolaire et avoir une vie normale. Pas bipolaire, bazo diriger biso bande konangai. Ah on a photo. Ah on a France na botanga ba combo. Ba bipolaire ba diriger biso na France. Napoléon azalaka bipolaire. Basé belé. So na bimisiliste na banako tala ba liste na ko sa l'émission ka pona kotangela bino ba liste ya ba célèbre acteur o bazaka ba bipolaire ba Van Gogh ba peintre bazaka ba bipolaire na tangi bino ba musicien américain ba musicien mais pas na biso comme na ba déclarer que bazora kisi moyen na tanga ba kombo ezate na boy pas problème na boy pas problème. Voilà bande ko ngai Yamwana Nangana Ibsabino, donc par rapport à thérapie, na Ibsabino thérapie, on a monsieur Césali, psycho-rééducation, les accords qu'on proposait patients, na ba proche nae, pour anticiper diagnostic, ba signe, oyoso, ba moni, ba signe, ba ibike, malade des oya. Bon, en guise de conclusion, toyebibiso ce que malade oyo, ezali alternance entre phase d'excitation na dépression. Trouble bipolaire na bisimino ezotala ezozwa bato belé ezala awa ezala mkimobimba. Mais diagnostic nango, voilà, les réponses thérapeutiques adaptées existent aujourd'hui. Mais les patients souffrant principalement de retard de diagnostic et d'un risque de mortalité précoce. Retard à diagnostic des osala ke ba malade basé belé bazo miebate. Mais qui c'est comment adapter pour tous les collègues bipolaires très bien et la zoyo ka non série ya excitation bandi au mona bandi comme la kisi et la occupé que dépression bandi mona za bien mais à ça la musana un petit période moko mona ba kana période moko stable o kaza ni na dépression ni na maniaque o babing hypomanie aza stable bazo sala pe bazana banda ko baza ba responsable. Donc 40% des dépressifs pourraient en réalité souffrir de bipolarité sans être diagnostiqués. Bozoka ezebele 40% ya bateau bazo sa dépression ou quand c'est dépression mais bazo souffrir bipolarité mais comme diagnostic des athées bazo mona kapasi. De nombreuses études ont en effet démontré que la prévalence du syndrome métabolique, voilà, oh il y a comme ce syndrome métabolique des années, les obésité abdominale, ce qui m'unene de qui si vous avez le camp partir du bon so m'unene de qui ils ont même la bisope makambo epede et comme même le bipolarité na ndenge nini que plus aux amunene yeba que ceux qui nakopesa bino ba périmètre té mais munene alibumu et comme melao o babengi syndrome métabolique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire olinga te o développer diabète so za munene o olinga te o développer diabète olinga te o développer hypertension olinga te o zana problème à maladie cardiovasculaire
olingo lingate ozala problème ya apnée du sommeil obanako ronfler olingo lingate donc nyonso wana ezo fragiliser pongi na yo nyonso wana ezo fragiliser santé na yo ekomemo na dépression ekomemo na bipolarité ekomemo na makambo ebele. Voilà, donc conseil ezakaka koentretenir nzoto na yo monene eleka te po dans syndrome métabolique eza problème monene surtout na psychiatrie yonde plus oza na syndrome métabolique yeba kokufanoki ke bato baza na problème monene na abdominalité wana vraiment c'est prouvé hein, par rapport à syndrome métabolique. Donc balobi bien hein, 2 fois plus important qu'en population générale bato baza na psychiatrie ou bazo la maladie. Suicide, bon voilà, suicide, le suicide arrive en premier plan devant la maladie cardiovasculaire et pas bateau. Bateau babelaka malade bipolaire. Espérance de vie na ebsabino ezo kita 10 ans. Syndrome métabolique ezo memaba problème respiratoire, apnée du sommeil, conséquences dépression. Natang ozo la bienté, ozo pema bienté, ozo la mkanyon so suka ozo la dépression. Patient, le patient bipolaire non traité, c'est suicide. C'est quoi bandeko bazutuna? Est-ce que bipolarité et c'est guérissaka? Et c'est guérissaka te. N'est-ce pas malade psychiatrique sur bandi et c'est stabilisaka sur le ticket ici rechuté. Voilà bandeko nanga l'histoire na zaki na molelo. Toko continuer de sous tozana quelques émissions na domaine sali psychiatrie. Hein, tout ça, quelques émissions de sous dans le domaine de la psychiatrie. Après, tu as une émission et à malade mususu ndé to bana gosala. Na yango nazo senga bino kaka kimia ezala na bandako na bino, na bandako na biso, nzamba zala na biso. Na kosukisa nde mama na nga bana ko ebisanga ka na kitetera, conseil pour la santé. Papa Dembaki ndeka nyamase. Nzoto kolongono eleki loso nyama na mbisi. Kimia ezala na bandako na biso. Merci.